Eko Georges Kapiamba Keba. Toza biso Keba. Oh moni ba disbagène oh ba telemi boye ba ko ba lobela. Yé mouta pesa ba mauvaise information. To yebi Georges Kapiamba. Musala na ye yango wana. Yango toza ko check mise en garde atika ko tia trouble na kati ya gouvernement ba wario. To yebi te Georges Kapiamba ozalaka ministre, ozalaka procureur de la République, oh yo musala na ko dénoncer ba makambo. Ndeko Georges tika vraiment ba magui na yo sala kato yebi yo za mutu droit de l'homme suka na droit de l'homme Ndeko Kizaro azola la tête tongo midi pourquoi pona koluka koyeba place nini o ezo déranger ba congolais yango par là to luki to pesa message na ministre nyonso oyo pona maki na gouvernement ba royaume ozo luka o contredire vision chef de l'état yeba ke ba komba ndeko baza sima na yo et puis to ko telemela yo. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez. Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Motenamno bandeko balandia Correcteur News TV Rachou la caramel quand ndete sabino mboka na biso la République démocratique du Congo mboka kitoko balobi le peuple d'abord gouvernement bawa kior banani bako sala mosala malamu Kinshasa epeli moto balobi banzela ezali kotongama balobi nzala na libumu to kolobela ba domaine ebele ba dossier ebele bandeko balandi boko landangai to kobeta na lisolo ya Kinshasa to kobeta lisolo ya banzela to bandana na 100 jours ezala kiawa et ko mati légelu lelo to comme na 100 Kinshasa 0 trou na Kinshasa 0 trou ndeli mama na likambo oyo ememi biso penza to sangana na biso na bino ba boko landa biso to yeba na ba ministre ba warrior ba nani ba ko sala mosala malamu peto ko voter pour na bino ba yeba sali malamu to ko betela ba maboko mais ba yeba sali mabe en tout cas to tia ba misapi to lakisa ba misapi pour que population mona bango pe to kozasu na besoin na bango te na mikolo ezali ko ya 2023 pe ezali ko pusana ya honde makamu na boende na kolinga motali na sima ya caméra Corneille Kasongo afungola bayeba kolanda yeso ba mona banani to yambi lelo ya solo ndenge boko mona bazali bongo bilombe mibali pona ni bilombe mibali kasi ba mibenga mina kombo ya discipline en action eli bongo motu makasi discipline en action pour nani bango balobi bazali bilombe mibalo bazala kako tala bongo misala to ba réalisation mokonza mboka wapi simbi te banani bayibi mbongo mosola ba kongomani banani bako sala mosala malamu babetela maboko bafunda lelo baye ko funda nani tope lelo baye ko betela nani maboko na boyene to lobilo ko ezali bongo masolo ya likambo etali bongo ITPR ezali bongo misala bianzela misala biamboka misala etambwisaka bongo eloko ememaka social ya mboka po babiso ki nzele ali malamu te bakufa libumu nzala na bwende na tiki na lobango bapesa mbote na bino bayeboko landa pe ba se présenter moko na moko mbote ndeko mbote na yo ndeko na biso rache bakolanda yo discipline l'action kozali kombo nani kombo na ngai ezali ndeko Ilunga leader et représentant la discipline en action. Vraiment. Discipline en action, pour la nika bato baton na boy, boko bangi sabatote. Bon, ça vraiment bangi sabatote, mais ça qui est tout la sabatou, qui est tout ça, c'est ma vision chef de l'État. Il y a un moment de tout ça, tout ça tambola et longo bisonyo surtout, babilombe mibali. To lingi te batu o baza ba naïf. Tolingi bato bazana kolongono yango moni to ponani bato ya kolongono siko tango bobaki discipline na so bozaka so boke na entreprise songolo bomoni nani to na ministère songolo moto monga ko sala malamu te bo sala ka ndenge nini ya mboboya ko funda bango na itando pour que bo annoncer mabe ya bo dénoncer mabe ya moto to pe bo kumisa misala malamu bo sala ka ndenge nini ya liboso eloko tosalaka tolandaka d'abord orientation ya chef na biso mokonzi boka oyo nazopesa mbote na kombo ya Fati Beton oyo ayebisa biso ke bana na ngai bozala toujours éveillé mpo na mboka etambola eloko biso tosalaka discipline en action ezali boyi d'abord tous les canets étant dominiqués pour topé sa message pour barano sur les lieux
kito soit évolution to le kito soit information utile to lingaraté to ya koloba oyo makambo ezo sala mate tende courage tant que tu es pas na yo to solano ça veut dire to za ba information oyo eza vrai oyo peut biso moko na population to moni yango moni to ya kito solliciter to beta masolo ya ITP tant que bino bolobi ke bola ko beta lisolo ya ITP bolobi boye na ba dossier positif. Mais entre-temps, tu as santé, Mikolo to leka bon na betando to mona ki lo lenge nini mona mboka Georges Kapiamba auta bon ko sala ba déclaration pour na ko télémela to pe ko regretter makambo ya ministre na biso Alexis Guizaro a ko prolonger ba contrat pour na ko faciliter bongo ba chinois au leke za l'intérêt ba congolais bino boye na ba boye na ba dossier positif entre-temps to yebi que ça négatif par rapport à kolanda malobami ya mona mboka Georges Kapiamba. Ndeko Aracho question na yo esekisinga makasi pona ngai na yo toyebi bien musala ndeko na biso Georges Kapiamba salaka abandi lelo te na kobeta to kokosa masolo mais tant yo zolo bake boyebi masolo ya Georges Kapiamba azali moto ya association à l'accès à la justice ndeko Aracho na kati na ebite soki ndeko Ericha ko ikoloba nini pona ndeko Georges Kapiamba on a besoin d'information makambo ya ndeko Yé mouta pesa ba mauvaise information. To yebi Georges Kapianga. Musala na ye yango wana. Yango toza ko check mise en garde atika ko tia trouble na kati ya gouvernement ba wario. To yebi te Georges Kapianga ozala ministre, ozala procureur de la République, o yo musala na ko dénoncer ba makambo. Ndeko Guizaro aza ko sala musala na ye o ezomona na mokonza mboka pesi mandat na ye. Yo Georges Kapianga oleki o dénoncer makambo ya lukuta po olie kaniaka ya batu wana est-ce que batu baza na contrat ba kata contrat o ba bimisa misolo na bango pona makambo ya péage. Ba kata po ba pesa yo ba kotsa batu ezala te mama. Yango tolobi ke papa Georges Kapianga makambo na yo wana en tout cas et si to yebi a télémela ki konta makambo ko loezi kasumbelesa na ba chinois ya SGR contre Sopeco SGR ndenga ina na bakisabu moni ndeko Georges Kapianga zokota makambo wana azui déjà ba mbongo o azolia na sima ya bato wana pona nini bazana souci ba remplacer premièrement ministre au biso to benga le premier warrior na gouvernement ou ya Sama Lukonde monsieur Alexis Guizaro bazui bato baza relier bango de sorte que contrat wana ba casser yango bazwa bato baliaki déjà ba kanyaka na bango ba remplacer place yé alobi boy balobi le 21 février 2022 à salaki conférence pour la koloba que pour démontrer le caractère léonin de ce partenariat et le manque à gagner imaginable déjà essuyé par l'État congolais dans son partenariat avec les Sopeco SGR. Ça veut dire l'État congolais te paye à cause de la contrat pour faire échouer bénéfice te paye bien il y a Congomani pour l'intérêt des Chinois. Yamona tolobi boye zaboye le même contrat wana nde batongeli biso nzela na biso ya matadi tiboma le même contrat wana oye Georges azotelemela nde batongeli biso de boma Mwanda to kende dernièrement na chef de l'état na Mwanda to tamboli nzela wana na mituka en tout cas musalezo salama toko kite ko décourager bateau wana souci émergence ya mboka pona ba intérêt na biso mon personnel les amalamu te ndeko Georges tika vraiment ba magui na yo sala rato yebi yo za muta droit de l'homme souka na droit de l'homme là au moni ba za ko bafouer ba droit ya bateau c'est par là ya ça ba dénonciation exacte que ba dokota la ba combine pour lier quelque chose ya moto lobi biso jeunesse o to discipline en action to lobi papa na Guizaro koko tate soko sala ba fanti wana pas batu mususu na Guizaro ko simba te parce que misala ya Guizaro ezo mona c'est que ça de ni bien ko protéger moi mboka Alexis Guizaro tozo ko protéger yete mais tozo lo bango bien yo moko lo ba ke ngone ibandela émission tozo beta maboko na ba oyo bazo soutenir vision ya chef de l'état tozo le rôle ndeko Alexis Guizaro otali lelo musala ndenge salami na kisasa mo mama Racho yo mutamboli na banzela te TV za radio te bande ko nanga yo moko zo lo ba so tobito kende lo roi ndeti na masikita place musala zo salama o komano masikita te na ngalema oyebi yango te
Kindo tala lelo yomo sur le terrain, osa journaliste avec vérification. Tolongwe wana ndeko nanga rite to ene ndeti na kwa muchu na kitambu. Okoma kuna te. Tolongwe wana soto bito kende place ba misale sili. To loko ndeti na chilombo na matete. Kendo kotala musala ndenge salami. Donc biso to ye pona ko soutenir bato bazo sala musala kitoko. Yango to kangama ki lelo to mona poto loba ndeko Georges Kapiamba keba. Toza biso keba o moni ba disbagène o ba telemi boye ba ko ba lobela toko yela yo mobondo soko zolinga o contredire mutu azo soutenir vision chef de l'état toza awa pona ko soutenir gouvernement mobimba ba wario mutu apona bango eza chef de l'état dans tant na tie bango wana pona bonne marche ya mboka dans tant yo zolinga o contredire yo to biso keba musala ya Alexis Guizard mingi izana na musala eko sala eko kene pe malembe balbaki kisasa 0 awa to moni bandia mususu awa soki na nani awa babongisi awa bakopesa bakungumani pasi baleki ba 6 place wala te baki place mususu koleka na nzele komi pasi c'est vrai kisasa 0 yali na bénéfice ya population moko mona basimi par exemple nti ba la victoire ba 6 victoire te ba question na ba la chamba ba 6 kuna te ba ken eko pesa ba pasi est-ce que musala eko sala mapena ndenge ya solo décourage na éviter so koloba soki oye kisasa sika ngana yo toza ba congolais no tomona musala ndenge zo sala makisasa mobimba te na si tozo tambola ata bato ba koloba mais musala eza ko évoluer so nga na peso exemple ndeti na Prince Victoire tambola lelo mona ndenge musala eza ko évoluer partout on bazo simba eza pona bonne marche ya mboka eza pona ko faciliter ba congolais nyonso ndeko Kizaro azola la tête tongo midi pourquoi pona ko luka koyeba place nini o ezo déranger ba congolais place nini o ezo simbati Osomona. Donc Moni Penda Azali homme de terrain, c'est là vraiment faut le dire, il faut dire une vérité que Azali Penda warrior dans le sens que Azali micro-biroté, Azali na kiti karaté, il est vraiment un homme de terrain. Tout que Olanda Bongo ba Kambo Salamakiawa entre Yena ba to mususu masa sebeta ki Azali ki na ba député na biso na terrain Azali ki vraiment ka pour Olanda la misala. Vraiment s'il faut le dire, il faut ko betele maboko. Sengeli Penda ko kumisa bato lengi wana. Kozala à proximité avec la population. Olanda la misala malamu yango pena leto kolinga mais tango boko betela moto maboko to kendeka l'exemple ya papa na biso Alexis Guizard est-ce que vous allez sûr de lui est-ce que akosala yango mbongo ko bima libenge ko bima mbongo ko bima belete basala ka ba détournement simande na sima wana bakosaka bato kete mais sala ko sala mapo to yoka kiawa chile jelu e bimaki na makambo to yoka kiawa likambu ya 100 jours e bima na makambo ba détournement epai awa to na programme 100 jours et programme ya 0 papa na biso bolo banana décourage makambo na so bisayo oza confeki ke na zo ba makambo solo naza sur lelo IGF aya ce qui va détournement ezali okomona IGF a ko interpeller ndeko Kizaro IGF asa kota na ITP oui nazo confirmer ce que ça témoin na ko peso numéro ya excellence Kizaro bosolo linaye a otu ko zo dernièrement na ITP ba to IGF le temps on a toyé awa abimisa insof maboko pembe tozana na nzela to boite tozana nzela ba congolais ba congomani bazomona musala ngana ko tuna évolution so sala mato so sala mati excusez ba question za yo ba réponse za biso mais tozongi se liyo mutuna banzele zo salama tozo salama te de courage voilà si au moni to telemi tu ende to kebisa ndeko Georges Kapiamba atika gouvernement ya ba wa mais est-ce que ndeko Georges Kapiamba to ko condamner pété azali moto ya liko mema accès à la justice soki pe lo ka li kongomani soki amoni mo mbilinga amoni kenteke kongomani kozala penza te atelema te bino bo telemele boy ala lobi boy batele melaka mutu soki bamoni ke azokende à côté biso to telemeli ndeko Georges Kapiamba pourquoi pour ngai na yo tozo tambola na banzila tozo mona banzila oyebebaka ndeko nanga okoma na nzela elengisa oyebi ndenge zalaka okomi na nzela gambela oyebi ndenge zalaka ya tango mutu asala une grande partie à se pousser voire même na ba 65% pona ko zipa mama bulu o déranger ba kinois to betele maboko te
ndeko na ngai toza ba congolais to soutenir mokonzi mboka moto asali bien te to ko dénoncer moto asali bien to soutenir ye po apusa na lisusu na musala tozo luka évolution ya mboka tozo luka ba congolais ba se la maté lisusu te nzela oyo érosion kuna ndako ezindaki boye na boye mais tant mokonzi mboka asali bonne choix apesi biso ndeko Alexis Kizaro o ngazo pesa mbote place azali hein to ko betele maboko te mama ataye moko na yebite de courage yango na yeko senga na bande ko nanga nyoso tu ba congolais ba congomani ba kinois particulier bonga na za kinois to soutenir ndeko Alexis Kizaro na musala so sala place mabezali to contacter biso to koyeba ndeni ya koya ko luka de courage poto le belay toza ba fanatique na yiti toza batu oyo to telemi pona ko surveiller o ba bengi programme ya 100 jours ya chef de l'état yango wana ndeko visa mokonzi mboka atangi discipline en action boko beta maboko na ba ko sala musala malamu boko telemi ba ko sala mabi gouvernement ba warrior est-ce que ici mami kaka na mwana mboka Alexis Kizaro to ya lipe na bato ba ko sala pe musala malamu te maman nanga Rachel sans vous mentir eza na bato pe ba la c'est que Tifié mon Fachi Béton. Maman Yoka, Fachi Béton, batna a eu pouvoir, kaka na 3 ans. Na 3 ans, on a solo ngoli FCC. Na gouvernement na biso ya Messi Samalukonde le warrior numéro 1. Ndebazo sala misala kitoko. À part nous papa na biso Alexis, tous na maman na biso Samba Antoinette, to yeba comment ba détournement ba sala ba carré minier. Lelo yo muto azongisi maram na nzela, eza maman na biso Samba. Donc to rotangelo ba exemple les maman na biso Antoinette Kipulu, formation professionnelle ba désevre ba jeune bazanga ki makambu ya pesi bango azu ya pesi misala ba romo kotanga pe et puis bazotanga baosa ba formation marambuzo qui tourne donc gouvernement à Samaluko des abato ba d'abord on a souci à le peuple d'abord au fatia kotisa ki ba on a mutu et puis bazo salela yango donc bazé aujourd'hui les jeunes ministres na la benga ki bon manga merci na biso excellence Condé Serge Condé oui les noms qui m'a ministère à sport talandenga moderniser stade na biso ya martyr talandenge talama stade de comidon na moment muke karazui makambu sport peut to moni lelo to mo kende donc to komi déjà ko kota tito beta mondial donc et puis ça magité lelo to moni yango salami donc pour dire que gouvernement ba warrior ezakaka mutu moko ta zo sala bangonya so sala pona réussite ya peuple d'abord au fatia ebisa ki bango salama. Donc ils ont bon maman nangai. Ouais, comme qui est vers la fin, né de il te perd bolobi que mon amboka Alexis Kizaro a kosala bina mosala malamu boko ina bato ba kotele melaye mais to bipe ke misala ngo pe to kotiango ka miso po isili na note pas c'est ebele mutu no nangai boko mona teke a kosala bandile ko sa makaba place ba minene bisiko bato ba ko mona bon bisika ba kati et c'est ça e kosala mapé donc maman journaliste bandile kati misala zo salama yo zali mutu olandela kotambulaka meka kamera na otambula soko pays na changu tozana banzela na nzela ya roi Baudouin juste na saut de mouton nzela wana o ekei wana ko bimati kota ya kulumba nani aza kosala Alexis Kizaro na makasi na ye nzela ya télévision etika la kozala depuis mwezi la Congo na makasi na ye premier ministre Ngonza Mboka nzela ya télévision ne salama banzela eze bilo o ki azo sala atika excellence Alexis Kizaro azalakina wana azali mokome biso etaki discipline na action toza kolandela misala ya moko na kati ya gouvernement ba warrior tosala maman Rachel totika destination il faut pas intérêt na biso moko personnel et même na biso na kobosa na ki Congo ezali patrimoine na biso toza na patrimoine mususu te pa Congo yango de to sengi na ba o ba distrateur ba tubazo na ba distraction botiki na ba konze na biso oyo bazali ko sala musala selon vision chef de l'état ba sala musala soki azali ministre to PCP chance a sala musala na epo 2023 tango mususu ekoki ko zalande bilan auto ko pesa na population congolaise pour congolais to mesani mingi na ba discours ya pamba kasi bao bazali ko sala misala to pesa bango chance yango nde pona lelo to sepeli mingi lokola to lebele makamo infrastructure eza très vague ezali minene troki ko bongisa Kinshasa to Congo kaka na 7 jours
tozalaki na Mwanda tomoni nzela ndenge ezali toutaki les grands Kasai ezalaki pasi kasi lokola tozali na mokonzi ya mboka azopesa quand même vision na ye po eza clair soki ministre a comprendre vision ya mokonzi ya mboka ezala malamu kasi soki azali ko comprendre vision ya chef de l'état te biso comme discipline en action toko éveiller population congolaise pe toko pesa sous chance te ministre wana mutu na mutu asala musala na ndenge lobani soki ozali mandataire public yeba ke IGF azali tolingi te IGF ayo ki so soni yo na famille na yo na famille politique na yo te to pesa mutu na mutu asala musala na ye ezali kaka éveil patriotique oya ba ndeko nyonso ya discipline en action tozali wana kaka pona ko éveiller population congolaise soki loko malamu ezali to kobetela mo maboko kasi soki loko ezali mabe biso moko peka ndomoni bilenge mibale batelemi awa tokokai ko bimana nzela pe lokola to mesana ko sala ngo mais kozala ne parti mingi pinza te po tanya ko revendiquer na nzela seleki et comme tant ko sala musala yango na lelo basuka mamacha. Merci beaucoup. IGF azo sala musala oyo chef de l'état a payé confiance par rapport à idée ya chef de l'état yango IGF atana kati ya chef de l'état musala azo sala eza azo fondé le côté po bato bazo lo bebele na kombo na ye bato bazo yima na kombo na ye akoseli mutu makambo te azo leka na ba ministère nyonso azo leka na ba entreprise nyonso esika moni mbeba alobi mabe na yo moko esalaki osalaki yango nde kokanga yo mabe na yo moko soni ya bana na yo soni ya libota na yo oyokisi na Kongo mobimba soni po oyibi mama mutu soka sa musala malamu azosa musala malamu matondo mingi bandeko nde bozo kolanda biso bozaki biso na katikati ozaki biso na ebandeli yeba ke masole ko beta mabongo na babilombe ya mibale oyo tobengi bongo discipline en action ba ko biba ko telemela bato ba ko mema mosala mabe to ba ko kamamboka mabe bato nyonso ba yibaka mosolo ya mboka kasi ba ko betela bongo maboko na ba ko sala malamu bato oyo misala eko mona surtout bongo gouvernement ba wa kasi to komi na suka ndiko mobali ya discipline en action coordonnateur kasi masolo yango ya lelo nini bokolo ba bakongomani oyo bayeli misala bosala kate oyo pe balandi bino mokolo lelo bayeba nini bon eloko tukoki koloba ezapui soki bomoni biso ba jeune leader discipline en action de tomi bengamaka déjà reconnu na Congo mobimba toye pona ko simba pe ko soutenir oza vision chef de l'état yango par là to lingi to pesa message na ministre nyonso oyo ponamaki na gouvernement ba royaume ozo luka o contredire vision chef de l'état yeba ke ba komba ndeko baza sima na yo et puis to ko telemela yo to ko tika yo te to ko tia yo pression to ko senga démission donc eloko to yaki to le bateau to mettre mise à garde na mutu nyonso ezala ministre ezala mandataire ezala député ezala ba député provinciaux ezala gouverneur ce que tout le monde ozoluka ozala na pandi oh la vision chef de l'état yeba ke to ko telemela yo yango par là to yoko pesa merci beaucoup na chef de l'état na ndengo pone la rabisu premier ministre Sama Lukonde meilleur premier ministre de l'année depuis Congo et Banda historique betele maboko choix historique na gouvernement mobimba ya ba wario par là tozo pesa mbote na maman na biso Antoinette Kipulu na musala ozo sala na formation professionnelle tozo pesa mbote na maman na biso Antoinette Samba na venanga o na bengaka Godard Motemona merci le to moni mine vandi ba carrière minene to musala kitoko donc mbote nanga yango na nga ko pesa maman Rachou merci beaucoup merci beaucoup abi obozali excellence Alexis Kizaro biso to pesi matin de mi bo lobi monto asaka musala malamu foko betela ki maboko o pesa li mabi foko dénoncer ya solo penza to lobela ki bongo masolo ya mona mboka le ministre ya warrior Alexis Kizaro misala akosala ekosala ekomonana na miso ya bato nyonso ezali penza oyo pesa ki pasi na bakongomani nzela ezala kite libumwanzala po ete biloko ya esengeli nzela eza malamu en tout cas matondo mingi ezali bongo dossier to ebelaki lelo na bandeko ya discipline en action yango to pesi bango matondo mingi bino pe bayebolandi biso to pesi bino matondo mingi to remercier mingi na nagilengo balobi le chef to pe coordonnateur
coordinateur il y a éléphant de la communication et puis topesi maton de mingi na motali na simakanga pa komanya na bilili ya lelo ezali bongo Corneille et Kasongo pe bandeko ya Londres tous les mbakate ko bisa na bilo maton de mingi ndenge bo sera ba image bo partager ka bo commenter ka ndeko Olivier Massambe siko yali merci mingi na yo merci na maman Beloti na Espagne merci na bandeko ya Afrique du Sud papa Mapasa autorité morale Simplice et Tumba merci bozali ebele mon vieux Roger le combattant à Londres et na Paris pardon et puis merci na empreinte digitale et puis merci na Yannick Matungulu le docteur des diamants en tout cas Rachel Caramel Corrector News TV merci ndé bozoli baté ko soutenir biso beaucoup ba po émission oyo pe chaîne oyo Isaka Yabino Corrector News TV awande correction yaba news tout donc awande on assure quoi suivez Corrector News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Corrector News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.